Voilà. Baba jaloux no bandoki. Baba jaloux no bandoki. Malgré moi, si la bloquant à l'obsangate. Oh. Aïe aïe, otikala yaya. Oh, tu comprends. Et il y a un peu discipliner les. Qui m'a commandé de saler le loco au bas de s'attendait été. Belle film de pesa pena mam si bouille sur la chaîne. Ah bon? Parce que mam ça zara na pour sur sa chaîne. Et on a encore le bonate bi le faut à loulé. Ben lui le va salon le faut à toi visa ba benga kana jouer. Le SB pour ça SB te parrainer ngwa parrainer ngwa belle vie. Faut continuer. Est-ce que nana ngwa lobela ngo? Est-ce que disciplinaire les qui siko ya yoka les quitter. OK. Ayoka sko ba to internet, ayoka ki ba to ba lobby. Tala les gens qui jouent dans la Bellevue TV, qui jouent dans la Candy Star, qui jouent dans la SB, dans la chaîne de Dina la douce. C'est bon, bengo bande comme je vois benga bango te ça ramte à ma belle. Nga batengela na mutu asala ki ngana mam stolo banate. Lelo soki batu bazana SB ba oloba mabe ya Bellevue to kam. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni on a na scène na olo babonde de olo que ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino Oyo et à ma futa, on a mon salaka et telisaka, et à pour teint clair, bagam, différents et à caramel, métis, chocolat, pour na maintenir caca, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barézi Baza, Baxelanga, église au milieu du village, pour beaucoup se perdre en Europe et dans Mikolo, et ça va très bien. Alors, Vérité Plus, une émission à caractère culturel, dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque, les actualités qui coulent, nous courons derrière et pour vous informer. Aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir de recevoir cette grande actrice de notre pays, Rosine Muchopi. J'espère que Batobele Balingaraye, parce qu'elle donne toujours le meilleur d'elle, place sur les caca. Et puis, à la chaîne YouTube, Rosine Muchopi officielle, où a-t-il un film écrit par Yemoko, mon arabe s'appelle arabe, tu as un commentaire. Ton solo ana et pinza tout au long de cette émission, tu as maman sur les belé et puis la famille, les bottes à la lia familiale, bien zopé ça m'a camboussomo, bon s'appelle ana et puis les sous makasi. Avant d'appeler sa Rosine parole, je dis un grand merci na ma foi à ma caméra, merci également na Yannick Chamba Godson, Bossamboka, patron Bogos, et pourquoi pas penser aussi à Gaël Fundoumé, un gros bisou à toi, Mimindo, mais madame Mimindo, mais gros bisous, Chekina Vumbi qui toko pétaille, tonton je reste dans la merveille, clin d'œil spécial à toi, Jules mon emporte Yeguet au Kamaz depuis Montréal, on te salue. D'ailleurs, si tu es d'accord avec moi, je dirais déjà bonjour et bienvenue, Rosine Muchopi. Bonjour Barézi Baza, bonjour famille Libota. Bonjour les Abakouk, Badinachou, Péchalov, Balobi,
Il y a Rosie P, il y a Rosie Muchope officiel. Il y a les Wario. Il y a les Wario. Par contre, je me suis dit, les Wario habité. Ngana batinga les Wario. Matin miko to na biso na lizorbi. Ah, na netre. Église de mieux du village. Vraiment na pesi bino ba mbote. Badnyos botalanga partout dans le monde badnyos bolinga Rosie Muchope. Bato pe boyebinga lelo. O botalanga ba film o découvrir Muchope lelo. Ah Muchope azana na chaîne. E boke ko s'abonner na Rosie Muchope officiel. Ba film ezana na bandi po pesa nga chance. Moi muki ayeti. Babi les paniers circulent encore. Voilà. Muchope na bino pe yeyo. Na bibo ya pe ko consommer film nanga. Boyaka le boya ba commentaire na bino et ça nga bien Muchope bakisa boy, sala boy. Ndena on mata na koma lokwa bango. Pourquoi pas? Ah oui. Po ani te na bayibangai. Na pesi na mbote na nga nanu. Na mama na nga kande na na boy. Iye mo nan. Mère na nga Joël Poutou Aboupia. Moi na Belgique a tant makas. Ya yo ngwana fine na ngani mo 00 pena sa matricule. Na bo sanité Yuyu Manzambi. Mutema maestro maimbo na Canada na Toronto. Bon on est basa ki kimia penyezala. Voilà, merci beaucoup Rosine Muchope. Rosine Muchope, idée dans your sa chaîne YouTube ou te kono wapi? Na travail na ba chaîne na batu mingi ba rezi. Ba merci auto ba merci ba pesa na mboa. Na ko to ko kutana mutu na ebisenga fongola chaîne to travail na zo moi 10 francs. Andimi pe la YouTube comme ko futa a changer na. Ka ba cameraman na biso Muchope biko za encourager so sali chaîne Simba. So sali chaîne Simba, sala chaîne na boya na ngona za ona tournage za tournage pa kowe. Tozana ba mabidi ba Karine pour tout tozamo ba te belé ba Marie-Jeanne ba te belé kana Muchope sala chaîne. Na sombi mega ba fongola nga chaîne nga na téléphone ba fongoli nga chaîne pa Rosie Muchope officiel mabidi sala nos ba bouille pas lobi na ke tournage à Barcelone ba lobi na kotisa pas et puis ça ma camp nande pe ko tomber na se to za le pont mona ma Nicole bakata de ki na kufi et ko sala nga ko chaîne nga parce que mutali boso ko ta événement ma Nicole izanga pour bando fanda le pont mo pe chaîne sikale na kotisi ke ma Nicole bakata kufeli leki ba beti masas ba tout ce que ba komi ko sabodi pour ba yebe événement ma camion depuis le tombola chaîne nga na depuis le lo Rosie Muchope officiel comme na 9300 abonnés. 9300 et quelques abonnés. Félicitations. Merci beaucoup. Mais une année hein. Mais yo bon ero banda ki ngo banda uzana mo ba hésitation est-ce que aussi mbaté oui, et là on doit tellement no bi là on voit caméraman et c'est ngambongo. Ngamo na za makasi na lobadia na tombole lo na ngai. Ba isinga babi na ngai Rosie et Simba na ono tika no caméraman no betaka na téléphone po baninga msuba sala na téléphone. Bandeko babandaki bande ko mona chaîne ba mona na banano na téléphone non nyoko makana téléphone là na comme isko monétiser et comme isko ba gage senga caméra ba filmer senga caméra mais ça ba émission msuna sala na ba matanga ba divin na ba fête na zwana na téléphone na malgré na on a posé iPhone moto muteme sepela linga Rosie atindeli Rosie téléphone parce que côté la Jérémy Chaban ba gage ne msuye ça na téléphone on dit matin hein. Auti Dubai ya sombi pena téléphone na ndinga mukete ya kafu iPhone ya somo le hotel image le quoi caméra même toi filmer un caméraman na téléphone et ça vraiment bien ma carte là bon monde ba carnet beta mais téléphone tu filmer pena na téléphone tu jouer na téléphone moto mani sepela à soutenir Rosie Muchope ata na caméra no wana micro wana LED wana lumière wana trépied pourquoi pas na sunga Muchope au CPC so ma casse. Alors la bino bobenga anti-stress. So pour monique fi agitation, so monique Muchope na pe na téléphone mo ya kafu. Po esunga na ba direct parce que na sala ba direct pour na même sur ba téléphone pe vi ba téléphone. Moi lumière caméra. O tindeli nga pe téléphone et ça nga bien makasi. O monique Rosie, to na posa to soutenir yo au sa ba théâtre au mata. Na zawana. Vraiment. Voilà, Ozawana Rosine Muchope. Mais Batebele, Rosine Muchope, à un moment donné, les gens se posent des questions. Rosine, tu as presque partout. Mais à un moment donné, Rosine, on dirait qu'on a un clash. On dirait qu'on a sa position. Ils ont dit,
YouTube on qui naka bongo to mata chaîne na ndenge lelo comment ki mama ba Loza ba cook et puis famille libota babi amo comment ba clash on ba ndeko musu ba clash ba mon peu Rosa tombo qui répondre un peu répliquer et tout c'était dit à quoi en fait c'est ka pour mata chaîne to ezali ka ba kanaka non na chopé ça les abakouk mbote non on appelle si famille les abakouk ya mam Cécile mbote voilà malgré mam Cécile la blokanga le bisanga te oh aïe aïe otikala yaya oh tikala et il y a pas faut discipliner l'équité je répète il y a ce qu'on discipliner l'équité siko ya yoka l'équité OK ayoka ce ko bato internet ayoka ki bato ba lobby tala lelo ko jouer na ba Bellevue TV ko jouer na ba Candy Star ko jouer na ba SB na ba chaîne ba Dinana la douce c'est ba obengo bande ko mshuba obenga bango te sa ramtia mabe ento c'est comme Muchopi aba gère ba fille oyoyo ba résister le kamboza on ngana to bebanati to bebana po ande kunanga mais hôtel que moi mai ani na problème te ngasko na muto na kangela mutu kanda te na muto na lobaka mais na kangela mutu kanda te so ko loba na ngai nde ba te belé ba mona ngoma be ya ko nesi ya Gabi tumba ya Gabi lobaka na ba vérité mais ba vérité wana ce que na ba tu nous ba placer en mal ba raisonner ma be o ya Gabi lobaka karaté bilo mususu tito bimisara to bimisarango eza azarte na ko bimisa on peut mutu musu pété ipende ko mususu mais ndeko mususu na scolaire amonya mutu parle bi vérité mo be se ka boa keli mutu analyse l'air que na banalise mo be siko ngamo mukole loko pe na lobaki na façon na tele ok na bon et le canal c'est le droit de réponse les non c'est le droit de réponse et le canal déborder le parce que yo manquer le ben mabe mo yango comme me masu ba rando na ba internet ngai na maita chaîne te nanda olobonga binga naza famille libota naza les abakou nanda otanga bato wana parce que na yebike mam Cécile aza na bato pe balinganga na famille libota pesa na bato balinganga po na benda bango parce que lelo yo YouTube comme vie à commerce et comme quoi business voilà il faut te que loko yo o moni ke mutu ninga te ka ngonga pe na tia ngonga pe na te kam voilà ndeto mona lo ba terrasse e bota mamakasi ye terrasse ne e matandenge nini stratégie ni parce qu'il y a une stratégie ça la barbecue ya beng ça ba musicien bonambo et puis là on a YouTube lelo bato lelo na internet sur hôtel les na bato o bazo linga bango mingi eza bango wana voilà tiepe la douce pe tie wana bato ba linge mingi na stratégie na son émission na okumisa ngai ba famille bota ba les abakok ba dinashu siko bandeko ba komi maman ko landa na ba privé o mucho plutôt soutenir mutu monga bité ngana soutenir mutu monga bande kwa YouTube na le bali kambo te non tanga pe ko ba mutu ko tanga na autre place baza bango ba bandi ko landa ba bengi yo basi na mibali to basi na mibali mucho pasola be mucho plutôt soutenir mutu bo poto nga bité ngana soutenir bande ko nyonso wana voilà po wana baba ndeko na nga na dossier to zongi na age baba yana nga nga na soutenir bango parce que bango ba ça ba théâtre biso siko chaîne biso no to bani ba théâtre te fito ça la banaliste pour esunga kasiko yo bango pe o te faut sa position nga non pe sa position te na pe sa position de non le te biso to linga bon te biso linga faut lobela mutu boy na tika bango bo nga bité baba ndeko na nga na nde ba ko sa ba miso ba ko masko ko finganga bam ko sabe miso ko finganga likamso eze muchope taliote mbamo pa mami kinga na miniature bandi ko finga muchope so muchope ngolo pe tema za kapen telo mwana maele na ndolanda na bangoti siko na tali penga bité o ki mwana maele ta président de la république c'est likambo ezali mboke ke bien te bat ba oloba avant d'agam ko moko lekine émission annoncé penza abu opia est-ce qu'on a corrigé bato misusu na YouTube wana est-ce qu'on a leka na émission ce ko pona ebisa ba est-ce na lobaka yango po na toute mitema na bango ce qu'on a ta ba retour na bango na pesa ba pe devoir ki bo sala ba émission ta ba 1000 ba 2000 émission pour na mucho ba sala ngopi pour comprendre que monde à YouTube atama bomwa bazali eza bato musufu pesa etonga to kisala la pongile rola muka senti moment mulili mbala moko na tika bango bona swa ba milinga a plus bato bando lumba au soutenir plus nani bato sikoyo mingi bando linga na soutenir bandeko na ngai mais na ndenge siko ya faux non de bado ba faux qui na ka mutu moko te na apona otanga kate OK bato ba otala ba comprendre voilà parce que neto le carnatif to za bazo ba te bato ba comprendre na lobango pe na kanda na za ne sengote
nazala na kanda pe kanda ngo pe parce que na yo kaka déjà bakenda koloba parce que nga muchopi na mwana moko boye na kufa pe lelo te po naza nzambe ba rezinga babundisi nga trop na théâtre bo vandi boye penza bo bundisa nga mais ça na deux personnes et c'est bon passe ba tel ka niveau muchopi mona za ni mwa malamu boye te muchopi luka serno tala boye tala mutu kinga ni bo aloba ki boye nga batangela na mutu asala kinga na mam stoloba na te oui ba kosa likambo mona tenga na yebi yango te na loba ngo te likambo za ni ba kosa la ka kaba buzoba ba internet ça mutu lokwa nga muchopi bandeko ba otala nga na zongi non na les abako na yebi ke bato mayeli boza tellement belé makasi bato mayeli boza tellement belé voilà moi to vandaka toza ka bazo baté to ramayele bango pe bazaka mayele mutu lokwa nga muchopi nga na ko leka ni mission nga na finga mam Cecilia pe YouTube evandi ni ba resi succès ni nga na zana nga na succès te oh mutu obeta na un jour obeta ba 100k les cas 100k siko mutu obat ba féliciter pomba scène ozo sepelisa combien de familles olongola ba stress nga yo jour appelle quoi yé aujourd'hui pas mon modèle pas agitation nga muchopi siko na leka na émission na finga mams à l'occasion de rien à l'occasion de rien nga na finga mams ici là na internet pe internet etikinga jamais yo mo siko koto na vendre siko na sekaka bato bagina opesa mamsi information so ça nga siko passe mam c'est tant que y maman et tant que yaya à côté internet ata ezablo muso ata la émission te mais ezongela bango muchopa fingio muchopa anga comprendre muchopa finga na finga ete na loba mabe na ete mais bato bagina loba ke nga na loba mabe na ye yango moni sala ke nga na SB na jouer les sauter oui pesa ka makambo ya ka na film na mam sa ebisa ngai le na jouer o ndaku nawo na ebi ke deuxième film no ya deuxième film makambo ba créer nga problème mbala mo ikati ngai siko yebisa nga no mutu azana posta cho na film ayoki mabe na o chote atanga isu mutu mo ba yo pesa nga mesa mutu balobi na oboy bobo na okata ba ris na obenga osute ndesko esala ke mam sa benga ngati nde pas blocao mam sa ndinga bloka ngai elekela ngati lelo na lobela bandeko nyos ba jouer pas mams o nga na obenga ba na film na nganda tokutanaka to solina mams likambo sala ka parce que esaka boy o mutu loba ki boy mais devoir o ba pesa nga ba bisinga mukoto tourner to benga yo eza surprise yo mona yo to sola ensemble na lobi on TV parce que ça fait mal eza bien te ndisinga na za soso pembe na za na poema mutu te ya to la to kufa masuzi yo akufia bato bakojele mbona bato bandolo banate masuzi soka la mukaka papa kokodio ka la muka anga mona liste auto tiela imbongo ata liste zeki ndambo mais to comme na liste ba c'est quelques personnes to tiaki ba mbongo ozomona po to lekisa ke to za na bolingo ya lobi nga ko kufa bana nga baza famille ezali masuzi lelo akei famille tikali ba ata lelo ba perdre mais ba lo ba ke famille artistique balexi bolingo voilà siko lobi onga na sa mabe na bato icône ya na ngai mkolo o biso to vanda to tala to na théâtre photo sala lokwa bango na fingi nani apparemment ça l'a passé hein et ça l'a passé oyinga ni na zanga ba agitation na ngabe na matanga pa ya kanon problème ni lokeli mams problème oh bande ko na pika ya te oh bande ko na ngape ba yana nga ba ser na nga ba leki te po leki ko beta ngote ba ya penza ba yo ki penal sur le beti tama yo poza leki mo bien ba bengi ko patuna to linga ko makasi muchopi ka ndingo zongo na internet makasi be so zo beta et ça là bien so le na expliquer bato na expliquer bango ba comprendre ba na muchopi za na click mo boy ba on dit ba sala ki ke ba bo mélanger mams na osengo za ya nanga koyoka te surtout bato ya internet oyoyo ba flatteur makasi mais za bango peka baloba ka to sa ba émission mams ya okabate oh mais na tikala oloba on émission te même ko na okuta na yo na osenga bango bazala to bimisa ba vérité
Pour bimisa ba vérité oloba te na ba no on nga les cas sur émission te. Voilà. Na ko tumba pe pa na nga. Parce que na tumba na ba bonné ba otala. Les abakouk a te pa na nga ba désabona mais ba talaka. Mucho pa lobini to landa. Ba tala mucho pa nga bwa ka biso. Ka bango wana ba vandaka ba loba mamsa ka ba te. To ganga pas to ko tika te parce que to tika sopa biso. Au moins que batona ba mabe. Ba hypocrite. Ba hypocrite. Mam simkolo lobisanga. No yebiso no benga, no yebiso benga bango. Mais est-ce que mam c'est pas la bango? Est-ce que yo raconte mam na bango pe? Na yebite. Na yebite. Wana zese na so moninga na statut na ngai, au moins otumbola nga, na poster ba biloko na ngai. Et ça nga bien te. Non, bah, division. Balingosa division makasi. Bien te. Biso za artiste, to za mutute. Voilà. Nga za artiste na za indépendante. Voilà. Na été ko jouer par la douce. Na jouer première saison, na deuxième saison. Première saison, na deuxième saison. Et quoi deux films. Bon, mon la première saison, na deuxième saison. To jouer en go. Na qui pas la douce a eu singa mucho pisona na benga ka ngabi mama na za libre. Na za artiste mutute. Naza libre. Même si Belleville candidat patron a l'air à bien tu peux un programme parce que naza ya Belleville TV tengana ba Belleville TV bato baza ya ba Sylvie ba Maria voilà ba leki na biso ba Sena Siana ba ngonde mutu ba bato bureau OK mso ko kende be fa singa la patron na batala programme na ba nde singa na kena na belar na jouer na simi ndia na jouer mo chocho na nga na ke la patron na retourna ngai Muchopi semaine aux libre. Maman n'a un programme de journée. À Pessinga jour. Moi suis Belleville candidat patron en Zamba Pambola. Net aux un tournage à Cardozo, net aux un tournage à Aïda. Aïbi singa Muchopo au tournage de Nessinga na tournage à Cardozo, on a mardi na tournage à Aïda. Mais il filme singa ka yo. Et histoire na singa yo. Lelo bato ko comme film, c'est bo za na vision le quoi moi sur Belleville candidat. Bon comme ça un star ba iné de na bino lelo ba muchopi ngai silisa tournage ya bango yebisa nga jour po yo faut jouer ngo kaka wana filme o kanga suki OK ngabi ngabi le patron ko tsa mutu so abina nga yo kaka nzora nda yeba kita filme frappa ke lelo si ba trophée ba pesa ba trophée so moi ça boye so le kine émission o féliciter bato orgueil complexe ozolenga te yobi combien de codes na zui na film wana ya Kangasuki wana président Bobo téléphone et président Gesho Muchopi non wa terrible bimisi ba mai so bilo bolé o lekine émission kumi sa film wana batu mona ma be azo flatter te ya le quoi le tout monde ba musicien abeta en orchestre mais album oyo ne salier li susu oh faut comme ça leader pour passer une chance pour ça là exact. Il y a un moment où ce que tu as apporté, c'est force ba tubaye ko découvrir ba mucho ba na talent na nzoto. Faut te panzango partout. Il y a le quoi nzete, il faut ba racine et panzana. Mais na koza bloquer sika moté. Il faut ba moninga. Ba comprendre ba histoire ndenge ezoleka. C'est un peu ça. Des jours comme ça, dans un Canada. Il y a des jours comme ça. Et ça fait quand tu vas dans le plateau, c'est caca. Il y a des jours comme ça, vraiment. Donc, le plus grand regret, il y a Rosine Muchopi que c'est en aïe, SBI, je crois, à Talara, par exemple, la télévision, je crois, il y a Coco Melaye, à Kotala. Mais le lot, par curiosité, Rosine Muchopi, déjà pour qu'il y ait qui il y a Maman Olive. Kingakati, Pona. C'est déjà la question. Tu as déjà. Ok, on a déjà. Voilà, l'autre, on l'a dit, tout le monde qui te dit maman, Olive Lembe a voyagé. Dans le comédien, je suis allé Lubumbashi. Pour la clôture, il y a moi de la femme. Et Rosine Muchopi, parce que tout le monde savait que Belinda Kandi Bellevue a réussi sur maman Olive. Mais à notre grande surprise, tout le monde est dans la délégation. Bellevue Kandi Penakati, personnellement. Wana batu o bayebite desi biso to yebike Bellevue Kandi azana délégation mama zalaka balongola été OK oh yo mutu balongoli batu baki Dubai yo ba ele cadeau nde mona baninga tiko loba oh mutu balongola ba ele cadeau te maman olobisete maman solicite ya solo Rosie oui maman ira cadeau oh ele cadeau on ngo yebi ngote
Ate moi alobango te, mais biso monango. Oh. Oui. Oh. Biso monango. Cadeau. Aza mwana, omoni maman c'est la sagesse moko boye. Alingaki ayoka YouTube. Parce que biso nyos to komo yoka pe YouTube. Ya solo. Omoni YouTube biso pe comment pa YouTube ba lo ba nini. Omoni mission na osala. Eza pe na ba revenu pe ezongela ngai. Mucho pa lobi be, muso pe mucho pa lobi mabe. Voilà. YouTube est comme la biso parquet. Comme tribunal. Tribunal. Maloba na mo be cho film. Siko mère pe asala ki on ko atala. Est-ce que batu ba koloba nini pona Belvina sila? Oh, bo sozara mona mama yanga ka ifuna voyager ka na yoka te. Ba ko tiko pesa ba voyage musu pe Belvi pe ba voyager na mama, ba mama se ba kenda pété. Voilà. Et le bas m'a pété. Mais est-ce qu'on a des comme sous on va voyager, bana ba bato ba lingi na bana ba chaîne, faut tiens on ba chaîne na bango et panzana. Bande ko tina ba chaîne na bango et panzana ndinga bien mais bato ba sai ba analyse ba kena on ndinga mabi. Lelo ba ke Lubumbashi. Maman sélectionné ba comédien. Ba ke Lubumbashi. Et ça pe ba comédien mususu pe o bande ko lela mama benga biso sote poani. Mama yoka ki bango, abengi bango pe ba kei. Mais ça pe ba tout ba lela na bango pe tendesi ba biso. Na lela na ngate mukoka mama yemo mutema ne lubakan babenga muchuba benga muchupi mais za batu su banda bande mission 1000 émissions lela ka mama olive ngano na kenaki ngakate mama olive mama mona nga mama pe lela moni ya be journal et za pena mutu mususu pe tena lobeli mutu tena pe tali solo et za pena mutu mususu pe alobarate mama katela ka silence na sepeli na voilà abengisi ozomo mais azar mutama multiple facette au moins l'été à Kandake azate il pas ticket mais l'été à Kandé le bas azanga raté pour mon ngo ezala non ka bongo le bel mais akuta sélectionné na bato musu to nzima te ba bande musu ba kepe kamusi bato musu ba oh yepe nza ezala kana bon ne pas circule encore le panier circule encore ko wele lande pema musala o tata nzambe mama zo tala ne biso nzambe liboso na nzambe liboso voilà so nzambe liboso makamnyo so eza facile pona yo donc le bonga bi YouTube ezongi ba obenga ngate mukotana ngai kokakaka lelo tango yango ti lelo na komi msusu na mo ba tournage on zap ya pardon tianga semaine na plein Congo pass on a mo lemba na tournage ozomona po komi tananga mais le solo ya Karine Pala ya États-Unis ceux qui Belgique ceux qui wa bonga bokende et ceux qui boni ba pesa biso ba visa te eloko esa nga mal esa passe makasi monte bandeko belé mususu ba kate ba tournage ba côté ba maki ba prière parce que biso to ba ka ke fo nzamba sunga biso to kende quelque part on dit que batu balobaka quelque part les malheurs est bon batu musu ba la kele biso ba be sutunga muchopi baba ko kima na okima ngana kima nini ngamna na bana ngai motabenga batu bango benga muchopi yosoko ye akutoko kima yokutikaka le ko kitaka na avion okimi na chaîne na tiango Karine komema muchopi te moi ça kokima batu musuku na komema baliza te ba bakata ba kokima ba gabriel ba kokima batu balobe mabe ya bo kechu pe yambo émission sala ki yepe lekele biso problème alba de bino ba komédien boyate aloba ba n'importe quoi car na ba émission o batu bakata kata ki yango e komi pe na ndenge batu musuku balobi ke na ndepe ambassade ba visa pende to kotia ireta mais biso moneke to kotia na biso avant mais ba passeport pende kenda ji ba passeport ekenda ki makamnyo so ko pas est-ce que le recel beau parce qu'il est déjà entré sorti ça tout ça déjà belé na passeport c'est belé ba biso ko passeport vierge là ba talika ngaba moi so ko ki ba na kolisa yo tusunga ngana beta ba style mole ngana kitelo kwa musicien ba ki beta Zénith maki bona na côté nango na ndinga mukiete ngabi to mela ba antibiotique quoi bakanga biso na microbe te ngoza suka da luketu ba mbutu ya to na ebisio surtout kita Belgique na sobo ba mama Maria Fina ba mon général Emilia ba Violette linganga kana sikra ba Carmel linganga oinga za bat nga bele nous ba kimisa tena na kima tena Belgique Belgique na ka babia ya mboka moza makata na ngana kima te yo kibate la ko ba kima te nga na zonga na zonga na lingaki bena passeport na ngepeta bena mo ba entrer sortir yo bon pena bela
Oh, nanga zonga. Oboni France. Oh, nanga zonga. Nalingaki na zonga. Ah, ozokosi. Yaya, nalingaki na zonga na kima poni. Sona kimi nga stopa ngai. Faut na zonga. Mais entre vous, boyba yeza moi batu musu, ba rappel okima. Yo do mona li sola poto bobe tata ba musicien ba vanda bo ba obeta kinga no to okima. Ezarelo ka katit. Boko bakade ba boyeba. Mo senti ka moi ama ya kimi ye belardo, ye belardo. Wana lo kwaneza bena na idée mais là comme sur place makantie yo. Ba mo cho moral. Mo supeza ke famille yo sulula. Mbe na bino yango tozongse libino atikana. Misupe zalaka. OK. Misupe sko yo mo pena mo ama hotel pena ke pena minchu sona zongi famille ba osekanga. Mais si vous avez douté, Karine parle en bon, ni azan pas en comédie, mais les acquis à Karine, tous acquis festival, nous tout bandé. Cop et pas là. OK. Mais na travers na est-ce que Fongola qui se ba porte. OK. Boya pour chaque peu maman na bino. Biso bana to tseri mbongo te mbongo ka zeri nesi ngai na bimise passeport moi makam so Hollande la mais makam nesi ba billet ba visa makam bilongo ba séjour et loin biso te. OK. Voilà, on a binoté donc c'était ça. On a envoyé manze moni iso comment il faut. Tenga na imba te loketo. Yo za na danse. Nanga na sa quoi animation. Yo za na animation. On va nanga kwa ka biloro moko boye. Ai mama. Te wana yeblo apala ngasko nanga na kota sikoyo nanga na fona na lever des rideaux. Manze moni. Ta obi nzambi nanga obi ke tozana ba artiste mususo spectacle ba yeba ba kokate so ngasko na artiste spectacle. OK. Ngabo tellement bato be complexe ezati eza moto musu po asala ngo faza na 2-3 personnes et mon po animer te ngasko ngamo ko bo tianga bono sa mama na spectacle na lembo. OK. So ba pala skole ba tel na idéologie ko mucho pas soldat yebne loko esima pa nga na créer ba bilo mo nga mkiete ba ko ba lizorbi na nga mkiete obino na nga mkongo. Yoka sauce yanga bor ba hotel ko fali na ni fera za ma ferati. Bon, ça va bien le repentir à Nini. Bibi. Non, t'as dit moi bibi. Nako kanga sa. Tatimana ngate. Est-ce qu'on a moi kango? Bibi. Tela. Mais j'ai raté mission. Baba de la coca bien bino penza. Bon le cap belé vous avez nombre combien? Tu as qui 22. 22. Tu as qui 22. Et moi ça souka. Oh. Nzambi nanga Belgique, non l'autre Belgique, non t'aimes 4 saisons. Et ça se passe si ma casse les babi au visa moi été. Il y a les jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Voilà, il y a des jours comme ça. Rosine Moucho plutôt et Namiso lentement et sûrement déjà dans ma chute d'émission. Mais bah qui bah photo belé sur qui na TikTok na yo bah qui autant là on peut pas Bellevue qu'on dit on dirait Bella qui c'était quoi le problème? Tension. Ah d'accord. Tension. OK parce que bang c'est moi bah te belé yo et puis na sala crise on monene matanga ya papa Kokodioko. Na zé quitté. Matanga ya Suzy Bank na zé été na Bella qui penza. Ah OK. Na hôtel na malade. Vous êtes maladie, ça allait vraiment bien. Mais sinon, nous avons tenu sur la Rosine Moucho, Babi, aux autres films, mais Hermona, au Tché, Hermo Pemi, Hermo Tché, Hermo Pemi, ça dit année. Oui, Ngai Naza Pinzana vitesse locale à bande côté. Ngai na bandek ba émission, ba te belé ba s'abonner qui pour na ba émission. Après na bandi ba gag, na bandi ba théâtre, ça facilité mon ba s'adapter mbala moko. Il faut pas mesana. Moto mususu alingane théâtre tel lingane ka se ka ba émission ka ba polémique ka ba news ba maniquer ayo ka boy. Non mais ça ne sabatu malembe. So teli so na tie émission et tela mama case, so na tie théâtre et tela mananene. Ba isinga ko tika te. Ngai musana ngiza musala théâtre. Voilà. Na muto te funa luba. Koloba wana pe betanga pe libaku na bandeko mususu na ba titre o ba otiaka moto mususu mona o se plater ko otianga ranking lobi na ozana posa moto na moya ya ezate lokwa ngai moko na joie kitoko pourquoi pas ngamo na sali chaîne ngamo pe na joie parce na art eza ko na ba chaîne ebele fongami ba kolo no ba joie te mais ba oso ba to ba jouer mais ngai moko na chaîne nga na joie pe makasi ba to ba osepia na ngai pourquoi pas na jouer nde na bandaki bagaki na sali baganga bité na banda pe ba filme na okana mukie na ngao na zozwa nzamba osunga nga nde na bande ba filme malembe ba abonné ba omata ba vipe zo mata malembe yango moni na osala promotion vraiment na osinga na bandeko ba to bolinga arrosi au CP Sabino na ba chaîne wana boya pe pa na nga ba histoire eza bien et ça kitoko
ba remarque na bino ngamo na okoma OK mais auto okoma auto okoma eza idée na nga mais to travailler on a barrique on a travailler na Aïda OK akoma peu bien ya on a bifo na pesa chance na batu na tala pe critique bande ko mususu pe mais casting na ngaka nyonso ngamuko OK nde na osenga na bino boya ko s'abonner bo tala pe et jouer na biso pe caractère nesi ba o bazali ba papa Omar ba président Gesh caractère bo mona ba ngona ba sepe pa na ngai se boyeba ki teke Muchopi abandi ba filmer boyeba na minute boyeba ki Muchopi abanda ba filmer déjà boya pe bo consommer ba filmer na ngai bo matisa ngai lobi pe bo mona pe que oh Muchopi ngo tourner pe na ba 2 caméras ba 3 caméras Muchopi azaki boyete chaîne Muchopi komi na nini chaîne Muchopi komi pe chaîne mo responsable malembe mwana okola malembe boya opesa nga chance vraiment non banda tournage na le 4 avril na le 5 na tourna ka 10 jours aussi ces pièces na tourna nga na sala ba table belete OK mais tu vois ba film ne que na petit ba 7 épisodes na ça na suka na 7 épisodes mais so télé za 8 tableaux na banda na 7 tableaux malemba ba mo minute mukebe po na 8 tableaux tout auto ça le comme 9 tu comme na 10 11 pe na 12 to comme quoi ce ko bango ce ko ba minute ebele mais babi secret casting Muchopi to mono ozape ba tête à minene ba Gabriel ba Muchopi comme na mbongo ndesi oyo maman Gabriel a joué qui Gabriel eluka makam Gabriel a joué maman Étoile a joué papa Paco babi ozape bilongi ya ba fiche minene kwa bilongi wana eza question mbongo te ezali solo ngana na komi na mbongo malunga te YouTube na komi ko futa ba mbongo ya ebele te voilà ba mbongo kana oke ko tourner pa bato nde na osangisa pona na posa ngai pe nazala pe écriture pe ezala ya gabita na motabo aboyela leki na ete ko lobi pe ozana na posa na nga ya mwe na obenga bango na ba mbongo na oke ko tourner nde ngai moko nde na ozobomba yango na obomba yango na sala so tali ba vie na ngai mbongo nya malunga na YouTube yo yebi elo nya malunga na ogani na YouTube ba tout bonga Rosi Muchopi bo tala rapena ba film na iso ka che pour que ba vieux dans la ibele pour que asala penza musala pour tala ezala nzoto mais ba question ka ya polémique qui est ka rapport ba tune ba rolo bango c'est nalinga polémique les da polémique té mais na le beta question ya polémique par rapport ya polémique au ba rolo ba c'est ba bi on dirait Rosi pena mikolo zo espace makasi pour mimika bongazo mo na té c'est solo amona na tendeni Mikolo na tazana moi déplacement yango yozo tourner pour yo voyage bozarane moi style voyage oui na ebiti et que so bongo te to jouer na film en kanga sukit il est pas ça na film na biso ti en kanga sukit ezenga il est pas jouer nga pe na jouer ki bato ba hotel il a joué ki moi ça bobo poto na jouer na kin film yango na elobame est-ce que sko azaya kite azala kite eza ba film belé to jouer et pas ya na Vincent nga na jouer tata moi si na bango malgré to lobana raté to lobana na yete na même comme to lobana raté mais yo pe to lobana raté na bolobi na kufe comme ote bo banda osula te to lobana raté mais to jouer na ye na jeune nga pe na za jeune nga to je moko te so bato ba yeba ngo te ya za yenga na nga mais Rosi yo ma belé bo ya za yenga na ye boyani elo te bo senga foka to sola te esengi bongo esenga na mpe bongo Muchopi oui apparemment ça va conflit te na conflit parce que yo lobi na nga eloko parce que senga bien te po ya zate yango nga na obeta non ezablo elo ba marché OK bah éviter mutu na on lobi to jouer pas to jouer et pas ya Kevin to jouer nga na ye pe azala ki pe na histoire ba film belé tombaka pe azali pe ya azali jouer pe scène moko to jouer pe scène moko et pas Vincent ba to ba hotel na film to jouer ba lien familial wana ezali ki nini famille ya famille na jouer tata moi si na bango azana scène ngapi na azana scène puisque le nisala ki bolo banate ili kambo pe ngapi na yeba te batu batuna ka bolo banate pourquoi yo moninga mona zu courage yo lo bana batu po ekata to sola te bando sola te fali na fere pe bando sola te ti le pe msu ba sola pete ba kufa te bo so to saka musala mo ke photo sola so inde kwa Monique msu na saki mabe mo robo abo lobisanga bona foxe asana raison ana raison ils ont dinga mabete le théâtre za marombo Rosi Muchopi
Oui, et ça n'est pas bête. Peut-être même si nous avons une émission et blessé à ndeko. Même si c'est pas là, une émission na salaire monsieur c'est pas ça été même si le bisa nga pété. Peut-être même si quand est au vendre ben le ban il kamobi. Même si c'est pas là non côté. On se monte. Ou bien il est pas ça là qu'il kamobi pe même si nga pété c'est nga pété na bon nga pour le bisa et tu as les devoirs ngana e. Il y a bien tel binoté. Donc sur la tapona ngai. Oh, mais tout c'est quand on a scène. Tout c'est quand on a scène, vous êtes obligé de faire photo sur la carte. Na tout n'est pas obligé de photo sur la carte. Sur la carte. Ça qu'on dit baba vous avez style de gémo. T'es tout un style monté, bah tu vas y battre. Toi style monté. Nga bena na vanda bena na telandi kuna ngai. T'es toi style monté. Nga ah bah tu vas confondre. Toi style monté. Ah. Parce que talinga nga na mingi trop qui sont. Toi style monté. Vous avez son solo. Na son solo te. Il a pas fait ça. Na kata de on ba idée quoi fide mutu de banda nga na mutu mobe na kokate mutu sala nga ba pass. Na mutu mona ndo linga ba logs, na linga ba coupe na linga na zakaka na jar kaka na zakaka façon mutu mona nga kane ba mona nga muyibi, mona nga cheli, mona nga ndumba, mona nga ndenga o qualifier nga. Yana mutu mususu mo akati suka nsimbi ete bima be bimuyibi, bimishegi bima be. Et je me suis dit, je ne pas si coiffure, je suis mais la patronne a joué dans Bellevue TV. Je préféré jouer à la coupe. Parce que ma cambo yo sala na coiffe na yo e balana. Ya omoni pe lobby na ki tourner pa Kevin. Oh ya oh. Tika coiffe na yo ba nyoso tika coiffe na yo. Makambo sala ekepe ka bon. Si pe comme appelle na casti producteur lobby, longo la mèche. Longo la perruque, jouer quand na coupe na. Voilà. Ça va bien. Na mona sona zappé boye, et ça ngapi ba créativité. Au moins là tu jouer qui na film oyo ezenga. Ba président Bobo na la te perruque, président Bobo bi mucho pse to nga na komi na kin, to jouer nga na ndes na to jouer nga na yo. Longo la perruque. Ngabi a président fona tire de perruque mo sona changer aboya. Ben vi quand pas bi, oui, gauche pas bi longo la perruque pour pesa biso. Figure oyo bel bobo ando ko mona na poto na boye eza des choses ya o mona longo la perruque ba tout ba notre pour no tie perruque tele bobo zeto tie perruque fa longo la perruque te ngabo tout na bango na ndo so babi pour eza la des choses tout monde différent moni bobo na tableau on créer kabi apparemment na ba coupe na yo alobanga na tableau voilà mais na lien de famille pe babi ozobeta mabe film ozo na raté c'est carrosé ça raté ba mikolo pe na poto kangi hein les paniers circulent encore il y a des jours comme ça c'est bon ba pesa nga kata ba pesa nga chance nga na muchope YouTube te ya CD ti les major au ta poto ya bon luka muchope ta numéro elekate bon luka muchope parce que yeba ke lo mo ze katina mama linga de aloba nga Rosie yo pente soko vandi aux artistes mnene nga ba te belé ba loba na nga voir même ba papa Doudou ava kufa abinanga aux l'artiste munene moto nyoso azeka sweka mama linga meminga na nzonzi mama linga yebna sweka bo encadrer au bimisa bina ba fuya sila bandolo baka bongo po ba yeba ki art na ngai ko batu miso mitema be au linga fina yo so biso sko totela nzambe na ndo fox etenga bi o ba beta na bango coach l'herbe léopard ezwanga wo lien familial ils ont frappé ma belle na joué na mingi te mais yo moni étoile babunta moi nzambe te félicitations pour nous merci voilà Rosie Muchopi to comme na biso na soka merci na ndengo accepta ki penza au solo na biso pembe et ça allait très bien ba mona ba photo moko publier ki yo na papa ba Rosie a ko bala abala ezekala ya TikTok ezeka mo ko s'amuser eze lo mo boye to landa kara bandiko parce que ngapi na ebe TikTok te na o mona ki baboni na timba mona TikTok le ba tia banzembo pourquoi pas nga na bomba na ngai te na bomba te taka nazana mobali mais ba dérangement bezanga te OK izanga te malgré ba biko za na ba yebi atana sele mission bike na mobali na ngana bana muto lingo kaka OK po na mwasi abi amsol bina na sipilaka ndingo lobaka mukombe no boya yo ngaze ozo souhaiter pona nini o gérard baros connaît te honoré biso vete ngam nazo occupé ya soutenir chaîne ko to comme ta famille ba nous to comme pe ba famille OK ayena nga bolingo changer oui
ngaza na mobulu te te toyeba liloba nzambe yaya oyo linga mobali moko boya za maladi omo regretter olinga mobali moko ba bloquer lo makambo tokoza na mobali nanga ka belobi nzambe asungi po moi pe pas to kipe ba poto wana na omo ya pe be comme pe histoire vie ezalaka bon. Voilà, vie ezalaka bongo. Merci Rosine Nandengo a accepté pour répondre à l'invitation, surtout plus bakanisa qui de Rosine azaki na hôpital et banque ça ibango mais on dirait belle fête ngako mingi alinga ngai ngape na linga kai ngape linga ki monto azo salo bolamu eza GT1 so tourner boabi o ya bana miliki ya bana ngai ekoma okompe na ndako pe solo pe na bana ya GT yamo nzambe fois pambola moi swana voilà nzambe fois pambola ça allait bien tout comme na suka Rosio Lobani na vont pesa mambote nao na bafani na nga na bambote te mbote bindi zate mais no esenga kana batu nyonso batali soki émission esepelisi biso te sepesi bino te bolimbisa na ozonga kana likambu ya ndeko nango tunenga nde na baito sola te eza pe na batu pe mususu pe MCO pe batara pe kisongi songi osomona na loba kemsu na théâtre tulingana te nga rozina social nazaka vraiment social nga se likambu za na lobaka au moins pe kanda ici na problème était mais ça ba tu musupi basala ke bakabula biso nde babandaka non ba bomanga pa BLV ba bominge pa BLV ba bomanga bela pa betango pena muchopi kudu na zonga na ko luba mabena onte au moins ke mutu amayele azongi toi femme et le peut-être bon abino bongi koyoka mingi so yoki kama moche kanda otuna te siko nga muchopi nazako makila libata muchopa lobaki bo offert fait to kangeli nga maman kanda après l'air yo communique mutongo alo bana na obeti kara l'air yo to limbisanga yo mo na changer yo moni na lingi su ba camarade te na sungi pe baninga bazongsenga bolamu te na baki ngai moko na ko mo travailler fleur bango yaka nana mela yaka oh na bengi mama nani yaka to jouer et s'il na zungu na ndako na vandi na lingi na ngai susu via ba camarade te ngamo msusu na hôtel likambo msusu ndeko olobisanga te ngamo isanga passe na s'excuser na singi ndeko pardon mabo limbisanga s'excuser pas mimi te na lobi te na loba na singi ndeko abo limbisanga est-ce que nous avons courage au soliso non na comme ko vanda na zila conscience na yo denga merci on bazung selinga toza na bolingo tokufa isalenga pasi makasi noka ipasi pasi penza malgré na nazali na matanga nete mais isalenga pasi kota mwasi kitoko mayele mama Suzy bena na scène boye na évité mais ba tournage tozali c'était pas major to joie pas major pe bo pas major to joie donc banda kala vraiment nga bande kala na bandi kala bamutu bakanisa Rosie lelo mais Rosie CD yo YouTube ya nga CD penza boyami baleki belé na YouTube makasi bena osepela na évolution baleki makasi bandi mape koza ya na bango na mosala kwa nite nga mona esa bango yo aleki na nga ya na tala yo nga bien baleki na nga respect neto jouer pas mukanya benga nga ya na nga il faut yo jouer kaka na yo jouer Aïda non bete pas Aïda na mama le ya dio na nga na mama le ya kitoko non jouer na tu jouer pas dit nana na jouer pas Kevin Jérémy Goudou Palin ba gagi malgré mikolo bois singai mais wana Palin na za na nga belé c'est que tu so ba benga na jouer na nga na jouer. Voilà donc les abakou peso il est le même ça yokio à comprendre makambo yo lobby aux anneaux les bienvenus pour nous rejouer négo pesara au moins te bat ba yo kasenge pa mams pour baby que soki kara mams bimisi muchopi belve simbi su muchopi ya isil putanga na luka kare ngambongo na na mayele na luka na tourner ba film na ngai na lembi moto oh amoni ane pave pe na poto tindit otindelinga 4 makolo mbonga Dubai na ke Dubai et ça nga bien makasi moto mususu ko linga ngote au moins ba tebele ba sali ba succès ana ni voiture avant de pas na bango so le hotel la muchopa mona ka mwana sito fungoli au pamba makasi ti nga na lo bango les abakouk na ngai famille na ngai le babakouk nga na za na problème na loba mabe ya mam cité bino mo kudu baba nzoi so nga na lobi mabe bo takenga
mais pour nini baby ke so ba wana au casser biso sika to boma mais un jour qui soit na bosala ka epola je passe mbela makasi na bininga kenda papa na sambelaka na Orlando no ba priya ba résister na sambelaka siko lenga na osambela yo gundisa nzamba o chao kimiate voilà nzamba o chao kimiate voilà ça va à la fin bambote na o oui na ebis na pesika bambote na ngana ba nyos ba soutenir Rosie Muchopi bambote na ngana Christian Esebe Metinoir bambote na ngana famille ungenda mobimba famille ungenda mobimba bino nyonso bana poto penza ya famille na nga bambote bino pe famille na nga il faut soutenir ngai Jogo Bobo ungenda babi ba bon séjour na États-Unis wana mina ndeko na nga joueur makasi na ngola Bobo ungenda na États-Unis ba bon séjour yo yebika nde to solaka famille Rosie Muchopi groupe WhatsApp les amis de Rosie Muchopi na batu nyonso ba ko soutenir Rosie na ba film na pesi no ambote na batu nyonso bozotala nga obolinga nga na pesi no ambote na ba obolinga nga te na pesi no ambote bolinga ngai musuta benga nga na Muchopi na ndao lingote ma mo sepela nao boko sepela na ngai po mo nyonso yaka ka te fu ba sepela nai po misane po sepela na ngai boya ko s'abonner na chaîne Rosie Muchopi officiel et ça nga vraiment bien makasi émission na bisibino ce qui c'est pesibino te bolindi sanga ce c'est pesibino numéro na ngeza plus 243 89 98 95 542 plus 243 98 95 542 so komeli ngobenga WhatsApp na répondaka ata na retard na répondaka nazana pona je vous love na lingi bino mene bisous bye. Voilà, bisous, bye. C'est par ici que nous mettons un point final. Merci à Rosie Muchopi. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Déo d'avoir réalisé cette émission. Si cette émission vous a plu, dites merci à cette grande équipe technique qui a réalisé le son, cadrage et image. À la présentation, c'était moi, votre humble serviteur, Barizi Baza. Monsieur le journaliste Église au milieu du village, toutes les questions ont été posées. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à les membres de Chiquito Djogo, Chancel Mbemba, Demi-Dié, Babito Arana Boulot Palais. Bon séjour à Lubumbashi. Bon séjour bientôt là à Yannick Chambagoton, mon patron, mon boss. Mille merci à toi et merci également à Succès Kassongo. Ça fait très longtemps succès sur l'émission comme Melanga Star Braza, mon ami, clin d'œil spécial à toi. Merci également à Papa Paul Fikipo, Maman Nathalie Fikipo, FBT Missalande. Merci à celle qu'on appelle Vumbi Shekina, gros bisous à toi. Merci à Gaël Fundoumena, je t'aime énormément. Christelle Lina, madame, gros bisous. Et merci également à Mimi Ndoumé Abamimi. Gros bisous à toi. Jonathan Gana, obésité financière, ça fait très longtemps aussi. Je te salue quand même, malgré Ngana Jonathan. Clin d'œil spécial à toi. D'ici là, portez-vous bien. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques ou les suggestions. Appelez-nous, faites-nous parvenir vos remarques ou les suggestions et vous avez le bienvenu. Suivez toutes les publicités et très bien. Bon, il y aura ma publicité. Bon, ta vidéo, bon, j'aime, bon, commentaire. Et ça va très bien. Portez-vous bien. Bye bye. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Sika et Yumi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour
vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié. La pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Tantu que lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Ce qui fait qu'on a baché. Bazui. Bazo akaka. On sait jamais. Yamami. Toki. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli motema nanga ye ya Yesu na bonzeli motema nanga ya lokola abele abonza kimbeka eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye oyo salenga esomodana. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.